Gemidor TV, c'est le meilleur. Abonnez-vous massivement. Check. Gostaria de agradecer a vossa televisão Gemidor TV, da Suíça para o mundo Cosmo. Muito obrigado. Bem-aja a vossa televisão. Histoire secret, Gemidor TV, Abimisa on a poissa. Gemidor TV, Mote, yabino molobeli kati na Gemidor TV de Onzinga. Tokutani suna itando ike ya kopesa bino basango lolenge esengeli parce que tozana pona kopesa kabino toujours basango ndenge esengeli. Nango na lombango tokokene kopesa bandeko nyonso vraiment oyo balandaka biso kati na Gemidor TV na bokebi bambote bele. Tobosani te vraiment kopesa pe bande ba sponsor na biso penza oyo tozaka na bango toujours ensemble kati na Gemidor TV bambote bele partout bozali bambote na bino. Toloba pe Gemidor TV akangi porte za ya kofungwama. Alors voilà ceux qui ont penzamba toucher motema na yo pona koya lisusu kobakisa ma côté na ba sponsor pona ko porter un plus na lisumuno kati na chaîne en tout cas neko maboko za kofungwama oza le bienvenu kati na Gemidor TV. Nangona okenda lomango vraiment kopesa Simon Mabeka na Congo bambote ebele na bosanité Kovo Kindoki bambote ebele vraiment tozo souhaiter obo keloka ba fleur candidature to monaki makambo ebele vraiment nzamba cha loboko et puis voilà donc ba propagande ça malamu eleka bien na bosanité pe to ke vraiment et pas ya Jean-Luc Tchunza, yepe bambote belé, ba courage belé kaka, tozo souhaiter bino vraiment bon vent kati na bino nyo surtout. En tout cas nzamba sunga bino, en tout cas bambote belé na bino nyo surtout. Na yebi ke nzamba zo sunga vraiment bogo ba campagne bogo battre ba campagne na bino comme il faut et ko leka bien pe na suka na yebi ete li futi nango ezali toujours. Bande kotoye mukola lelo parce que makambo oizo le kakati na toi les osala passe na soni et comme pena mawa mingi komona na ba mama mibimba na ba tata mibimba ba komi ko sala ba compte à rendre na bango kati na réseaux sociaux ezali mawa ezali vraiment mawa yango to ko pesa moi conseil ya muke bandeko parce que eza malamu te nous sommes des bantous donc mususu to komi ko sala donc to bimi pena na cadre oyo ya ba vie na biso oza ke ba makambo oza ya bien donc to komi ko sala ba makambo moko vraiment na ebité ezo sala na soni makasi na pasi nango to vraiment ko interpeller bato bandeko kokota na ba vie ya bato eza malamu te kofingana obozo fingana katibo koma kolakisaka banzoto ce n'est pas bien eza eloko oyo ekoporte vina yo mobima na sa mokili ao bana ya bana bakoko bako donc ti génération nyonso tout ekotala eloko wana eza malamu te bandeko to ba ko se respecter to yeba vraiment ko se respecter to tika ba spectacle oyo ezozana na ba réseaux sociaux to pesa na ka plus ba conseil civisme ezonga na mitu ya batu ezonga na mitu ya bato mutu ayeba koma koki ko vivre o to komi ko vivre pire que banyama ko finga na nyonso tout koloba n'importe quoi hein ezo sala mawana somi bandeko bozala na souci vraiment après dimanche pour que église ko sambela mais bo sambela ka pourquoi
Ce qui les bozo finga na kama kasi ndeko na ba réseaux sociaux. Na ba tata mi bimongo na pena bina bandi na ye koloba. Azo kumisa na mutu moko. Donc ozo kotaka kaka na ba vie ba. Ozo tala âge na yote, ozo tala nilité. Donc c'est la honte totale. Yango mimi pena ke toye pena toloba mo muke vraiment. Donc eso sa mawana soni. Eso malamute, eso vraiment malamute. Dernière fois to mona kaka. Donc na ebité vraiment na ebité. Ben les raisons mingi makameza mingi ya mabezo salama. Bandeko e komisoni tobima na berer oyo tobima na buzoba obotika kofinga ka ba famille ya batu botika kofinga ka ba tata ya batu mutazala mabe azala malamu zo considérer kaka ye eza ko engager kaka ye e engager na nini ndeko yo pasi ni na motema okoleko bandiko finga Bosali bakan oyo kan ya boye o kan ya boye donc etikali ka bobanda bosoma ba char de combat banini bobanda guerre bande ko batu bazo kufa ebele na mokili ozuna na Congo na este kuna batu bazo kufa chaque jour bozo mona ba guerre za partout guerre na Ukraine batu bazo kufa oke kuna na Gaza donc bande ko ceux qui n'ont le cas guerre te na vino place guerre za bande ko bosala botika makambo bosala biso to viva ba guerre na vie ozomo na pena ke non o mo pa mutu bozane bo akufi mo kufite ozo komite la yo moko est-ce que na sa viva ozo ndimate o mo ni mo ko ndoto po mutu zaki ne ka seconde akufi ne bande ko guerre za mabe parce que ba makambo lelo bozo kenango ezo kende mabe makasi. Mutabini penu bandi ko finga na mama ya mutakufa. Ozo finga ye. Ozo sala ba légation moko za même na ba preuve na ngote mama na boti bane bele bana ba tatami bana mikolo. Yo likika ko zo finga ye. Ozo baba makambo ko za na preuve na ngote. Lelo sikoyo osuki wapi? Okimakala lokola ko sakana. Avant olobali kambu raisonner pour lobi na yo yebité pour batona pozo lobela baza bazobate pour tant comme trop c'est trop en tout cas ba quoi agir yobi pas si tout le monde a kande ba maman na biso ba kufaka ou ba parents biso to kufela moi je suis donc de père et de mère orphelin de père et de mère. Elle nous vend la prière au monde que nous pena ambo wangoyo ozo pe potine de la maman na ote maman kufa tata kufa elle me peut te vendre rappel là bas je vends père mo koneli ma mi se kito bia mère na ngai papa ozo mona c'est ça ba manka kabiso quelque part alors tous à la plus na respect ya ba parents ya batu et kozala malamu mingi to ba ko respecter ba parents ya baninga. Tout le monde a finga ka ba parents ya baninga ça va pas il faut botika makamwana na ba jeune fille bazo leka ko lobaka n'importe quoi pour na ba musicien pour na ba nani botika viwana okoya poto ndengona tena ko finga okoya poto ndengona tena il y a beaucoup de choses à faire na Congo hein banda ko teka ta makala improviser yo ko improviser no zaka ko finga ka ko lobaka ba bêtise. Hein? Vous allez quand même la pudeur. Hein? Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Mabé Makasi Bandeko Nangai. Yango penzo mona yaki vite na beta sete na likam o bandeko. Bo bima na vie oyo ya kofinga za malamute. Bo respecter bandeko. Bo tika kofinga ka batu, bo tika koloba kama beba mama ya batu, batata ya batu, misusu ba kenda ba kufa. Mais bozo kende. Non, c'est pas bien. Donc voilà, il y a qui vite fait kaka donc ko solana bino bande en tout cas tous en respect ya baninga. To ba pena ko respecter ba mama ya batu batata si bien que ba kufa na bango, to ba ke milimo na bango epe manakimia. Botika bango bazala na kimia o tango nyoso to ya ko kenda ko finga ko fistijaka bango banini ya makambo ya msu bango ba salate ba yebate mais bino bozo botsaka makambo kaka ya lokuta pour faire vivre yo. Na ba vie batuba landa yo batuba mona yo ça va pas ils ont tenu route te ba makamona ça va pas il faut sortir de là
Ça fait trop mal comme ça. Eh ben, ça fait trop mal, trop mal. C'est pas bien. Tous allons na respect à bamon. Tous allons na respect penza. Alors, les kamusu na koloba en tout cas, ozaka ko pesa conseil na muto vraiment parce que na auto landa vidéo na vraiment o azoloba que na famille ya batu place babala na yo yebite nenge babala na yo yebite bana bazana kati bana oba kolilo yo kati bana na bazana posa tata na bango te pour ya olobo banda ko soutenir kamu ko banda ko loba boy mais comment mobali ya mwasi yo yebi ya ndenge nini comment il faut que tu na vie ya batu tu te dis tu es millionnaire oyo makambo nyonso to mutaluka makambo oyo eza eso na bokechu mutu bayela biso soki songongo oyo soki songongo hein soki sangongo oyo hein c'est grave yeba ko se respecter si vous avez vraiment les Angolais, jamais des Angolais jamais peut faire ce que tu fais là. Et là, vous avez identifié aux Angolais. Toi, tu n'es pas Angolais, toi. On usurpe identité, toi, tu n'es pas Angolais. Des Angolais ne font jamais comme ça. Quel que soit. Donc, aucun n'a comme écoute ça, na famille à Batu. Yo, quand il m'a comme nous, ça, surtout, il a des enfants, le monsieur, avec la dame. Bana wana azana susikuta mwana na ye au sala 18 ans au atindi message fort o batu tout bazo soutenir message wana que non en tout cas luka obenga papa mais yo susu zo ya ozo baby sali susu hein yo zo kali zo bongsa mais tu détruis toi tu es malade tu es millionnaire ozana mungo bako ko beta yo arena kutu petit azo beta mo liboso bon yo ezaki que vieux mo pas beta mo liboso. C'est toi qui as promis au béton de allié poto mangu po ya kuna nangola bo signer ba mikanda bo signer ba papier bo chango na média que ningeza boye bo keto ko kaso loko te eso ba bango conseil les obeta ko fa obeta ngamo ko na chembongo et vous reviez de tes paroles na maluba yo bimisaki zongela maluba wana pour contrat to mona ngo bimisaki contrat que ata betite mbongo wana aliana yango mbongo opesa lelo e baluki producteur au commun porte-parole, il y a Kofi Olomide. On ne comprend rien du tout, monsieur. Au commun il y a ce qu'on Kemande. C'est ça. Pas tu as rien. Au moins, il y a erreur baboke tu bosala. Bon matisa mutu babato e banini. Si vous babato et dini la maï. Ah, Jiba a raison. Hein. Les Égyptiens que vous voyez là, ils ont commis la Bible. Hein. Mais, na lobika n'engue Jiba lobakiam. Ils ont raison. Donc, yo pena aux Égyptiens. Parce que tu t'es dit, tu étais millionnaire, aux Anambongo, en tout cas, bon, que félicitations. Wayambo, félicitations à Eso. Bo salaki pena songongo. Soki sankoro. Bo salaki ye penza. Abimaki na toile penza a songongo ndiko zakano pena songongo songongo tika vi ya batu conseil tika via libala batu bakota kate oko tika laka na soni na agi na yo papa bima na vi ya batu ko bima na vie ya batu comment zo kangama batu lokola sonzo comment zo kangama makamba batu comment ndeko bima na vie wana neko tanga kaba kuma bato bana bubar sala ADN mais tu es malade est-ce que comment est allé toi tu es qui na famille wana pour ya goloba makamba batu ya vie ya batu en tout cas, nous mokileza pena toujours que mokil pena semble que zoke na suka. Donc mokil pena ba si nyo surtout au apocalypse comment on apocalypse ya moto zomona. Que mutayi na ya lekine na toile zolo ba pena kalobi il s'en fout de tout. Pour nous yo liaka wana
ezaka dessiné makamba ezaka na pondu wana ezaka dessiné na ye moko mopao et raté mopao omoni ngo baby songongo omoni ngo baby pondu omoni ngo baby bilialia omoni ngo memio e baby si o lauki songongo. Merci bandeko en tout cas na suki am kola lelo ezaka ka kotalisa ba fait o monique tala mutoyo boketuna eso babimisaki ba na toile ba gangaki millionnaire milliardaire mais lelo songongo akomi na ye donc beta matolo quoi. Donc voilà donc yango tolobaka tant bazolo ba mutu obe bona boye bosala attention bosaka na kobanga te mutu na bona boye non donc Luka au vivre na nous pembeni au comprendre au monde la réalité. Quand juger mutu na musika faut pas. Vous voyez maintenant la personne en question. Voilà donc ça signifie tout. Donc tout ce qu'il disait là avant c'était faux. Merci Mingi. En tout cas na ken lion ko pesa mai bubul bambote belé na libota na yemo bimba. Na kepe na France kopesa en tout cas Jérôme la mayo ba mbote ebele vraiment place aux amis et puis na bosanité bandeko nyonso vraiment o bazara na biso ensemble 4 na Gemidor TV na Kishasa pe na Ngola ba mbote ebele na bi ete na mystique a fourmi kala mingi te vraiment to kozala ensemble quoi. Donc merci mingi bo landa pena émission o vraiment bo s'abonner bandeko nanga et ça nga énorme plaisir vraiment en tout cas na senga rabino que vous s'abonner parce que c'est important enfin que musala oye kende liboso et puis vous encourager j'aime nabino ba commentaire nabino et que ça que musala oye kende liboso place pe bo monaka o libako ezali mo erreur ezali bandeko bozaka na susi wana ya kokomela ka biso enfin que to améliorer pe musala ngo et kende malamu mingi vraiment na pesi dani maneka ba mbote ebele na kepe ko pesa papi kongenda na mwasi na yena bana bambote belé esika nyoso bozoma en tout cas bambote na bino na bosanité grand prêtre Chesko bambote na yo ebele place aux amis et puis na kepe na lombangu kopesa mereve ba solution bambote belé na kuma pap on est toujours ensemble si tout va bien kuma pap to na e mikolo pe na bémission o ezebele to kolobela suma kamango bien lokola ya za kanduleman aussi bien que les locaux Moussel Nzambe mais tu remeka ko tout na epé ba question ya ko monisa e ko tala ke non comment batu nenge ba komi ko kotaka na ba famille batu na batu o nenge lelo biso to kolaki na respect to kolaki na ngo o mona pena o muti chiko ye o komina na palete o mona pena que vieux zaza grand frère ya quartier vieux zaza o mona pena bengo pena ba de yo il faut que somba lipa ozomi suti na parking a ipen o que pele pain o que pele pain moi pas bois qui so inacé so yone kaukate donc ozo que ne pena no ozo kima pour muta ko lo azate ozo comprendre donc to kolinde ngwana biso to kolinde ngwana ya quartier grand frère à quartier azaya o mato kita o mata o kita o sali pe ren mbata to olela nana betinga o yandre muta betinga o yandre beti ondengeni non o saki bêtise donc biso na ba grand na biso na veni na biso ezaki pena que non il faut yoka surtout que tu viens nga situ abeto gogo mais mutete ezalo ko mutete boki en tout cas la pesi va grand frère nga ba mbote belé ya situ ba mbote belé mais ya mingi vieux zaza ba mbote belé yandre kibin ba mbote belé ya petit frère na bino yo de onzinga tozaka ko sa musala voilà quoi donc zama sunga bino place tout bozali en tout cas boza malamu gilaro sur le tumba na pointe ba mbote belé ba petit nanga tout ba petit chuke ba Eveline banani donc ba mbote na bino tout vraiment libota mobimba. Nous sommes ensemble toujours. Yabino Molobeli 4 na Gemidor TV de Onzinga. Tous ensemble en tout cas to kutani yambalasima ba téléphone ezana bozana courage pe ya ko bengaka air moko ya ko encourageaka voilà quoi ezaka malamu mingi na yango mbalasima to kutani en tout cas bambote belé place nyo surtout bokutami place nyo surtout bozwami to kutani yambalasima ciao ciao ciao.